maboko ya papa Eden oyo akolakisa bino penza na bolai bonso lelo pamba te na bobimi ya papa nde ebandeli ya ndeko mama José Ngolé na bokebi nyonso. Nalanda.
na kombo ya ngonga na biso ekoki nde tolingi kobanda programme na biso nde na yango tosengi na tata to mama moyembisi na nzembo akoleka tokosenga na mama moko na koreki ndeli Bukansila bukansila mwana kyame sesalu jangu nzanzambi tilwa nzambi bukansila mwana kyame kelame sesalu jangu nzanzambi Sadila salu janzambi mukeleka tu salu janzambi mukeleka ilwa fuluka Sadila salu janzambi mukeleka Tout ça. Muzola kwa seye mwa wanlongo zambie to papa dia lungana wanlongo ukiangani mwanda vile la nzambi mama mwilu ne vutula matonde nzitukange nzambi ya moyo muzola elevo bitu pa kutumwesesekia kwa mpa utuveni lumbo kenkai lumbo kyantanu kya kinene kituyinulanga mpasa ngefumu yisu tata mwanda veni ngolo tutombokele mumongo anlongo butuwidi tufuka mene dantete ndolo kamono fuka mesenkangu kina wafuana kwa ilolo kakambie tusumukanga muna mpova ngino vandulu tuloloka dimosu mamole mamboto tubanzela matonde tambula dimbu yedia kwa moyo ngolo tulwana mvita mulungu kya mvimba luvuva mutulombele kwa Yerusalemu muza ya mvimba mkinzwa unene wale 27 avril ndungiri ya mama atela mene mukota mu Yerusalemu luvuva mutulombele mungiza nkangu pasi makuba mene mkutudikila mvuata vovela munwani watela luzu bawonso betadila munampasi tulombele luvu conseillère njantukula programme mfokololo tuvangila luzolo lwako kema vangu metoko akadi nsenzele twasiamina kana temba nokufika efu muisu nkubila nsongi akutwavuikwa yo katuleni muisu ansoni mza ya mvimba muna kumbwa seye mwani mwanda vilela amen na kombo ya mwana pe tata molio mosantu tokofungola mokanda na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17 pe tokobakisa mibeko zomi na mibale ya lingomba tolobi ya Exode chapitre 20 verset mibeko zomi na mibale ya lingomba nde soki tomoni na Exode toke kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu mutu amakomi elobe biso mibeko zomi nzambe alobaki maloba oyo nyonso ete nga nazali yawe nzambe na yo oyo abimisaki yo na mokili na Ezipito na ndako na boombo okozala na banzambe mosusu liboso na ngai ekopona yo te soko eli na lola na likolo te
na mokili na se te to na mai na se na mokili te. Tokosalela yango te mpo ete ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe mpe nakokitisa mabe na batata likolo na bana kino libota na misato mpe na mine na baoyo bakolinaka ngai. Nde nakomonisa boboto na bato koto na koto baoyo bakolingaka ngai mpe bakotosaka mibeko na ngai. Okotanga kombo na Yawe Nzambe na yo pamba te mpo ete Yawe akolongisa te oyo atangi kombo na ye pamba. Kanisa mokolo na sabata ete obulisa yango. Okosala mosala mikolo motoba mpe okosilisa mosala na yo nyonso. Nde mokolo na sambo ezali sabata epai na Yawe Nzambe na yo. Na mokolo yango okosala mosala soko moke te, yo te mpe mwana mobali na yo te, mpe mwana mwasi na yo te, mpe mombo mobali na yo te, mpe mombo mwasi na yo te, mpe bibwele na yo te, mpe mopaya na lopango na yo te. Mpo ete na mikolo motoba Yawe azalisaki likolo mpe mokili, mpe mai monene mpe apemaki na mokolo na sambo. Yango wana Yawe sabata mpe abulisaki yango. Kumisa tata na yo mpe mama na yo mizala mingi na mokili oyo Yawe Nzambe na yo apesi na yo. Okoboma te, okosala ekobo te, okoyiba te, okoloba matata na lokuta na ntina na mozali na yo te, okolula ndako na mozali na yo te, okolula mwasi na mozali na yo te, soko mombo mobali na ye te, soko mombo mwasi na ye te, soko ngombe mobali na ye te, soko punda na ye te, soko eloko nini ezali na mozali na yo. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu toke kotanga mibeko 12 ya Lingomba. Tosaleta pamba te bokonzi nyonso eutaka na tata Nzambe. Ini na yo esengeli olinga bango kaka. Komela likaya te, komela bangi to jamba te, komela masango ya milangwa te, kobina te, kotala pe mabina te, kosola bolumbu te, kolala pe bolumbu te, kosala kisi te, kokende pe epai na nganga kisi te, futa pako ya leta, kokanga kanda pe te, kobombela moninga na yo kanda te, ndima mabe na yo liboso ya baninga. Kolia ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba, ngulu ya mai kolia yango te. Bamakaku nyonso kolia te, kolia nyonso pe tata molimo santu toleki na banzali.
soki tosanganile mama mwilu andimaki minyokoli omokili lelo lingomba etongami na yango tosanzola sanzolani elonga na ye solo emonani toyembela ye banzembo ya lokumu na yango tosanzola sanzolani elonga na ye solo emonani toyembela ye banzembo ya lokumu soki tosanganile mama mwilu andimaki minyokoli omokili lelo lingomba etongami soki tosanganile mama mwilu andimaki minyokoli omokili lelo lingomba etongami na yango tosanzola sanzolani elonga na ye solo emonani toyembela ye banzembo ya lokumu na yango tosanzola sanzolani elonga na ye solo emonani toyembela ye banzembo ya lokumu lingomba ya kala eutanangona ekita ose satana ayebaki etelemi mpona kokabundisa mama mwilu ayikipiko simba ya kokangami na boloko yatataki mbangulelo lingomba etongami tokumisa ye toyembela ye mama mwilu alongi mokili baso tokumisa ye toyembela ye mama mwilu alongi mokili lingomba ya kala ekutana lola ekita ose satana ayebaki etelemi mpona kokabundisa mama mwilu ayikipiko nsima ya kokangami na boloko yatataki mbangulelo lingomba etongami omokili tokumisa ye toyembela ye mama mwilu alongi mokili baso tokumisa ye toyembela ye mama mwilu alongi mokili baso tokumisa ye toyembela ye mama mwilu alongi mokili. Osizambezazo yakamuni
ngai mwilu na nyokwamaki, ngai mwilu na nyokwamaki, na nyokwamaki kwete bino bana okoka kolimbisama, na nyokwamaki kwete bino bana okoka kolimbisama, ngai mwilu na kangamaki na balaranga misato, nyokwamaki kwete lingomba likonga kokende oliboso, nyokwamaki kwete lingomba likonga koyeba na omokili, nyokwamaki kwete bilaka ya tata bilongala. Kwete bino bana okoka kolimbisama, na nyokwamaki kwete bino bana okoka kolimbisama, ngai mwilu na kangamaki na balaranga misato, nyokwamaki kwete lingomba likoka kokende oliboso, nyokwamaki kwete lingomba likoka koyeba omokili, nyokwamaki kwete bilaka ya tata bilongala. Katina mokili, lelo yo lingobali ebani, katina tozaki, lelo yo lingobali ebani, katina mokili, lelo yo lingobali ebani, katina tozaki, ngai mwilu konyokwama na ngai, ejalaki epamate, ngai mwilu pisoli na ngai, kwete ngombali tombama, ngai mwilu pisoli na ngai, kwete ngombali tomba. Lelo yo lingobali ebani, katina mokili, lelo yo lingobali ebani, kwetena tosaki, lelo yo lingobali ebani, katina mokili, lelo yo lingobali ebani, kwetena tosaki, ngai mwilu konyokwama na ngai, ejalaki epambate, ngai mwilu pisoli na ngai, kwete lingombali tombama, ngai mwilu pisoli na ngai, kwete lingombali tomba. Lelo yo lingombali ebani, katina mokili, lelo yo lingombali ebani, kwetena tosaki, lelo yo lingombali ebani, katina mokili, lelo yo lingombali ebani, kwetena tosaki, ngai mwilu konyokwama na ngai, ejalaki epambate, ngai mwilu pisoli na ngai, kwete lingombali tombama, ngai mwilu pisoli na ngai, kwete lingombali tomba.
Itantumia dada simoki mangu Masiye nzungu ye bana bani Muluze mulwa pelezu Inanyakala ya pasibeni
na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu tokomi na ngonga oyo tolelaka na ntina na pasi oyo ezingi biso kati na mokili mobimba pe na lingomba nde na yango tokosenga na papa Konzi Michel président du collège ya Centrafrique akoya kolela na ntina na pasi.
esambela na iriti nzapa baba nzapa menga nzapa ingovuru nzapa tia nzapa papa simo kimango kiangani biati ya yunga na sese baba imuna mo merci neti nzobeti mo nzapa ike kuta na mbaki tia mengeti mo bata fade na yambingo elango fade église afinitie na nzoni beti mo banza pa mo buma boko ti oko ko mo yoyi na nduzu nila idabeti na mo egage itene mukozo ni merci na mo nga osito yo na mbageti mo ditamo zirege na ya mengeti mo na ndoso mengeti mo ke onda okoko na legi tia kusara nenende na legi tia voyage na ndonende so mengeti mo ke onda zara tambona na nganguti mo na siri toara sina siri baba e make peti mo no merci na ngo so ke dans apatanza pa bileti mo na yati da okoko nzapati pasa ke da ambena kana kubira na yati da nginzati tenana vona yoroti soena teretera ke da pepenza patiara ke demagina iritimo biletimo na hopitanza patanza pa na ndoso katengo pembe ke danza pati biletimo na mbagetiara nza patanza pa tomo sarala ande mo ke sarala ti teretimo ke da so ke da betana monde ti tenaga mu gloire na moara ke danza pati na dati kanga legi okonza patanza pa tona beti zo ke moro tenenvena na iritimo amumo bimona yati kanga Zapati dabeti monara duti jize tera zapati bileti mona kodro oko so bira ke dans zapati an zapa bileti mona nord est tier desin zapati nando so ka mene ke swato anangu zapati an zapa wati songora gimoko ala ke demagina iriti mon zapati za sirira duti nati kodro ni zapati an zapa tenti kodro tier desa ke kodro so mon zapa mo duti kodro da akendo so mon zapa mo sara kodro da aranza pakwara dutina yani zapatie za siriri alimti tena dutina di kodrol si amengeti mo londo na 4 point kweti tena agamu gloire na moga sara kusara ge na kamba nouvelle Jérusalem zapatie tona siri akende da pepe amengeti mo ke wara lege tona di tena agamu gloire na mo zapatie na ngoso ekeda amengeti mo ama mo mulu ala kana lege na gango ni zapatie bileti mo na mbagetiara amena agana avion bena agana auto amena agana gere nzapata nzapa bongi sadi tenetona sige na siri baba eke makepeti mo na merci dina nzapati ya yunga na sese bileti mo ndo ti sese mo bimba zakimia duji dans zapati tona siri la keda gloire kirande mingi na nzapati ila ngoso ke dans zapata nzapa yo na monti tenemo duti na e baba e duti na mo merenge na ngoso kweke na ndana pe na iriti nzapa baba nzapa merenge nzapa ingovuru amen na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu toke kofungula na mokanda ya emoniseli to pe Apocalypse chapitre 14 verset 13 tolobi tokotanga na mokanda na emoniseli chapitre 14 verset 13 soki tozwi toke kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu mutu ya makomi elobi emoneli mpona banze misato nayokaki mpe mongongo kobima na likolo koloba ete koma ete esengo na bakufi kati na nkolo baoyo bakokufa longwa sasa ipi molimo alobi ete tika bapema na bwale na bango mpo ete misala na bango mikobila bango na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu amen tobondela dozuli ba dobe do santu imo tata simo kimbangu kiangani tata nzambe molimo mosantu nzambe le misoki mitesa mamo liwese kpo farabunde maka lotina legese nyona hamo igoko mogalale tu mobimba mobia titole hale mohanga unhare na lete okpaele mboke mateli galale kontu mobimba make wa saka mi bele mo yoroda ti bino demo tata molimo mosantu mine tonage soki do mogo make isama mona mozili mole komi kene yorokonu mo tondo place de mi e bandeli kino suka Kevin satan ateli handa dego wo mi do makpa farago boko mo hede mi mo tondo fara de mi do zuri ba do be do santu imo amen
na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu totangaki mikanda mibale totangaki na mokanda na Exode pe tobakisaki mibeko 12 ya Lingomba pe toyo kosukisa na mokanda ya Apocalypse to pe emoniseli na Yohane nde na mokanda na Exode kuna batata pe ba mama Exode elakisi kobima soki kobima ezalaka kokota nde ezalaka liboso tata Nzambe alakaka na balama ete libota na ye kokende na boombo na mokili mosusu mbula 400 ans nde tango elaka ekokaka bana Israele bakendaka na boumbu na Egypte bakotaka 70 personnes basalaka kuna 430 pe babimaka 600 000 personnes batangaka bamama te pe bana te batangaka kaka mibali oyo bakokisaki 20 komata pe ba oyo bakokaka kobunda bitumba Moïse nde abimisaka bana Israele na Egypte tango bakomaka na ngomba ya Sinai tata Nzambe apesaka bango mibeko 10 po ete bango batambola na yango pamba te tata Nzambe azali bule esengeli bango pe bazala bule tango bakomaka pene na mokili elaka tata Nzambe ayebisaka Moïse ete apona banongi 12 bakende kononga mokili na elaka kokende pe kozonga basalaka 40 jours zongaka bayaka kopesa sango na Moïse alona pe Lingomba mobimba ete mokili towuti koluka kuna ezali te kasi likambo kuna tomoni ya nga soki bitumba tokolonga bango te batata pe baka te bato mibale Yosua pe Caleb batata pe bamama po bango nde bazalaka na kondima bao nyonso basi tata mama kimbangiste pamba te tozala nde bafotokopie corrigé place esengenga otosala effort otokoka mibeko nyonso ezali mibeko ya muke na mona kote oyo nde eza muke effort okeba na kobika na biso na likambo na mibeko ya oyo elobi na komoni bakolingaka ngai pe bakotosaka mibeko na ngai yango nde ezwa bongo motune ye pa na ngai na yo ndenge tobikaka akolingaka ye pe akotosaka mibeko na ye souvent ngana tolobaka ntango nyonso ete bela ye eske mibeko na ye ngano pe totosa solo soki totosaka mibeko na ye te toyeba ete biso pe tolingi ye te parce que so tolingi ye tokotosa pe oyo aza kosenga na biso na mibeko 10 kuna toleki nde na mibeko ya 12 ya Lingomba kuna tokokozwa mibeko ya mwambe oyo elobi te kosala kisi te kokende pe epa na nganga kisi te soki tozali na bolingo na tata Nzambe soki totosaka mibeko ya tata Nzambe tokokende na ndako na nganga kisi te tokosala pe kisi te parce que toyebi ke ye asili kopesa biso mibeko na ye tokorespecte eloko oyo aza kosenga na biso nde na nzela nango tokokota epa na nganga kisi te pe tokokende na ndako na nganga kisi te po nini toyebi ki tosimba mibeko na ye asili kopekisa biso nde na mibeko ya 12 kuna pe toleki na mukanda kuna ya suka totangaki na mukanda ya emoniseli na Yohane azalaki moyuda penza ye na ndeko na ye Yakobo bazalaki bayekoli na Nkolo Yesu bana ya na mama Salome oyo azalaki leki ya mama akomaki emoniseli na Yohane tango azalaki nesanga ya Efeso mokanda mwa liboso mwa Yohane mokanda mwa ya mibale pe ya misato ya Yohane akoma Yohane awumelaki mingi anunaki mingi akufaki na lansa na kati na bayeko akufaki na bonuna na ye akufaki na 100 ans amonaki yango tango azalaki na ya Patmos nde tango akendeki na ngomba kobondela amonaki likuba kokufa kati na Nkolo Yesu batata pe bamama
Pe kuna ekokoloba misala na bango ekobila bango. Nga na otango nyonso toyebi ke tozalaka bana ya Tata Molimo Mosantu tomibetaka tolo. Biso tozali bana Tata Molimo Mosantu, tozali bana bilaka. Kolo Yesu alongaka liwa. Tango kolo Yesu ayaka akufaka alongaka liwa poke azalaka na bonzambe na ye. Azalaka mona nzambe pe alatamaka na nguya ya bonzambe na ye. Asalaki Tata Molimo Mosantu pe ya kati na biso. Ata bamindela kasi tango ya kufi lelo yo ya monani kati na biso na ye. Bonzambe na ye eza kati na ye. Tofandi na ye toza komela na ye. Keli biso makambo misato tosimba mibeko bolingo pe misala. Ilaka batata pe bamama. Na tokosepela ngo soki ya so tosimbi makambo misato tata za kosenga na biso ngonga ezali. Soki liwa ezali toyeba ete soki totambo uniforme ngao tolataka toyaka losambo te. Kasi pe alonga mama mulu alonga po asalaki tata nzambe na bosolo. Asalaki na international ndenge ngai moko na yo tata mama Kimba. Ete ya molimo na biso ndenge moko toza ko atreteni banzoto na sombela nzoto na bilamba ya sika ndenge moko molimo na biso solo po na kufi kati na kolo. Mais soki na nzoto ba tata pe ba mama mokolo ato kozande ba kati na mokili to atreteni to sala ka examen de conscience bana tongo tipo ngana salaki to atreteni molimo na biso po liwa ezali petango te nde esengeli na ngana yo tokebaka na ebikeli po soki ezwi biso briske tokende tozala bato na esengo kasi tozala bato na kolela te po kuna toyebi ke retour ezalaka esu te toza deja na 4e génération toza na ekeke ya suka soki tobongisi te donc soki tokei mpo na libela tokosenga susu kuna teke tozonga po toya kobongisa po kuna bozonga ezalaka esusu te yango esengeli na ngana o tata mama Kimbangiste tosala effort po tofai na nzambe esika moko alakisi biso nzela nyonso ya lola ekokotisa biso lola soki tokozanga lola eza mpo na bolema na biso moko esengi ngana tokeba na ebikeli na biso na se na tango nini Tata Molimo Mosantu alingi nini oyo alingi te tobongisa yango soki ezwi biso sasa epi tokende kozala bato na esengo tokende kopema kati na kimia nde mama na likambo tokokende nango liseko ezali pona oyo akotosaka mibeko ya Tata Molimo Mosantu nde tosukisi na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Mosantu amen. Totelema tobondela tate todiena mu mazulu bika kumbwaku ya zituswa bika kifumu kya kukiza bika luzolo lwaku lwavangama vatoto pe boso mu mazulu jakweto kwa lumbu utuvana elomboki utuyambudila fuka zeto boso beto pe twayambudili batuvwidi fuka kututwalani mopukumonuko kasi ututwanina mukwambi kadikiako kifumu yengolo mbyavu yavu mokumbwase ye mwana ye tata mwanda velela amen. Tosengi nzembo. Fumu Yesu watusu bile zulu Alléluia. Fumu Yesu 1, 2, 3. Fumu Yesu watusu bile zulu Alléluia. Menga mandi makakela mubeto Alléluia. Fumu Yesu watusumbile zulu Alléluia. Menga mandi makakela mubeto Alléluia. Ezola sivikanzolele
anabe kukwikila watukula mumenga mandi mantalu aleluya watukula mumenga mandi mantalu aleluya. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo ya mitano mokolo ya tukumi bale na mine pona sanza ya mine sanza ya avril mobumu ya nkoto mibale na tukumi bale na motoba vendredi le 24 avril 2026 tolandi matei mapesameli biso na mama Selo Ndowa Ngando Brigitte yazali pasteur provincial ya Jeteki, province ya Sud Ubangi, Gemena, Mate ya bongseli biso na mikanda mibale atangeli biso. Mukanda mibale ya Moïse, mokapo ya tukumi bale nzela ya mboki nozomi na sambo, atangeli biso mibeko zomi na mibale ya lingomba na biso, pe ya sukisi na mukanda ya emoniseli ya Yohan, mokapo ya zomi na mine nzela ya zomi na misato. Exode chapitre 20, verset 1 à 17, lecture des 12 préceptes de notre chère Église, et Apocalypse chapitre 14, verset 13. Tokei naba communiqué. Communiqué pour na banganga nzambe. Esengami na banganga nzambe banso ya ville sainte kobanda les 4 camps ya Nkamba. Ba pèlerin, ba section nyonso na territoire ya Luozi na poste Zumbu était tata mokonzi wa bule pe mokonzi ya lingomba asengi à travers cabinet na ye tosala recensement ya banganga nzambe nyonso ya mokili mobimba po ete akoka koyeba motango ya banganga nzambe nyonso oyo bazali okati ya lingomba kubanda balongi baselo na bapasteur biso awa na Nkamba ezali kosalemela na bureau ya ville sainte kubanda mokolo mwa kosalemela na bureau ya ville sainte kubanda mokolo mwa lundi le 27 avril 2026. Notez bien, fiche ezali na 2000 francs congolais na mutu nyonso. Attention to éviter négligence pour ekokute biso cher. Tombeli biso banso boyeyi malam signé révérend Nsimbampaka Raymond évangéliste ya ville sainte. Esengami na banganga nzambe nyonso tofandi awa na Nkamba était dimanche le 26 avril 2026 tokoleka na bakupe na biso oyo tozwaki na fête na biso et le 12 avril 2026. Notez bien toyebi epai ya tata nzambe bamataka maboko pamba te tomema biloko nyonso oyo eliamaka pondu kwanga fufu loso spaghetti sucre mai jus koni na poisson mutu moko azanga te ezala banganga nzambe oyo bazali na ba section oyo ezali pembeni ya Nkamba batombeli biso banso boyeyi malamu signé révérend Nsimbampaka Raymond.
Na lotomo ya papa Mfuma Mbanza, papa André Mbenza Kiangani, conseiller spécial ya papa Mokonzi wa Bule, esengami na ba élève nyonso ya ITP Nkamba. Option construction koyaka tongo nyonso sima ya honneur ya papa Mokonzi wa Bule na concasseur pona kozwa programme ya Mosala signé papa Alino. Afki Nkamba ezali koyebisa na ba maman nyonso ya nation Nkamba bakan ba pèlerin pe ba section nyonso était tolamuka na pongi le 27 avril yango oyo tomi bongisa malamu na bikateli nyonso oyo tozwaki mama na mama topesa bikateli nyonso na ba maman présidente na biso. Ba maman présidente to sala makasi tolia nzete ya bololo sala makasi na yo na sensibilisation réussite ezala ya malamu ba cadeau nyonso bongisa pe $10 ya misala kobosana te tobosana pete nsinsani ya batata na ba maman le 26 avril 2026 ba maman présidente na ba camp ba section mouvement association pe service tobongisa kimbelekela na biso tosala kaka ndenge tosalaka soki tata nzambe asepeli biso tozwi mapamboli ebongo opération Tchakou tobosana pe yango te signé maman présidente nationale Touba Nzenzo. Programme ya bantinsani lobby samedi le 25 avril ntinsani na Pokwa. Direction nationale ya Paki Ville Sainte Nkamba Nouvelle-Jérusalem ezali kosala rappel na batata nyonso uta les 4 camps ya Nkamba na ba pèlerin était tokozala na nsinsani monene ya fin du mois qui mokolo mo dimanche le 26 avril 2026 liboso ya tata na biso na ntina wana esengami na batata nyonso ya ba groupe mouvement association pe service tobongama malamu pe tobongisa kimbelekela ya makasi po ete mokolo wana tosepelisa nzambe na biso po tozwa mapamboli tata moko azanga te boyei malamu na biso banso signé le président national Diacre Mavinga Vangu esengami na moyembi nyonso oyo asalaki recensement biso banso ya vendredi le vendredi le 24 avril na 16h tokoyamba papa inspecteur ya ville sainte toya ebele toya maboko pamba te musala ekozala boyei malamu na biso banso signé le directeur national révérend Maloudi Mamfwana. Communiqué 3 secteurs batata pe ba maman bilenge basi pe mibali ya 3 secteurs ntimansingo matadi pe lunzadi kolala na kolamuka etikali mikolo etikali ya kotanga pona mululu monene na biso oyo le 25 mai 2026 tolamuka na pongi tobandaka déjà kobongama pamba te réussite to elonga na likambo nyonso ezali kaka kobongama c'est-à-dire préparatif tango yangoyo epesameli biso po tomilengele déjà na bikateli nyonso tolia nzete ya bololo po tokokisa bikateli nyonso toyebi oyo epesameli biso $10 ya misala 10 000 francs congolais pour la redevance po ete fête na biso eleka malamu pe mbongo ya nsinsani tobosana pete komema biloko nyonso oyo ekoliamaka kwanga fufu manioc ndunda pondu madesu poisson de mer jus etc. Signé Papa Malundama, miscible, premier vice-président général, il y a 3 secteurs. Sengami na ba chauffeur, ba technicien personnel, il y a aéroport, agent anti-incendie, conducteur personnel de génie civil, aide conducteur, élève, mécanicien, aide chauffeur, naba membre mosus était tobiangami na réunion monene, il y a direction générale, il y a transport, voie de communication, paix logistique, oyekozala okolomo lobby samedi le 25 avril 2026 nangonga ya 13h30
na bureau ya transport na kotala maye mabongisami moko azanga te boye malamu na bino banso. Signé le directeur général Maya Monando Funtsu Pierre Pasteur. Communiqué adressé aux parents d'élèves des ECK Nkamba. Batata pe ba maman nyons oyo bozali na bana batangaka na bitelo école ezwami awa na Nkamba ville sainte kobanda na maternelle primaire pe secondaire. Tozali na esengo ya koyebisa bino ete tozali na milulu misatu ezali ko pointer à l'horizon, c'est-à-dire milulu misatu oyo ekomi pene. Premièrement, Molulu, il y a le 27 avril, et longa, il y a maman Marimouilou Kiawanga Nsitani. Deuxièmement, Molulu, moi le 30 avril, fête de l'enseignement. Et troisièmement, Molulu, moi le 25 mai, Mbotama, il y a papa de Lungana Kiangani Nkoloïs. Molulu, Mokumba, Mopesameli, Mopesamela, Eseka. Na milulu misatu oyo, banana biso, il y a Kelasi, il y a Basi Pemibali, bazali directement concerné. Participation na bango ezali vivement souhaité pona kobolé ici mbanza pe botongi Yerusalemi. Na yango batata pe ba maman bofongola maboko pe mitema posunga bana na bino na kopesa bango bikateli oyo epesameli bango. Bango pe bakoka ko participer ko contribuer na milulu miye. Nde bango pe bakoki komema biloko nyonso eye liamaka na mbongo mapamboli balukaka yango na makasi. Signé maman révérende Mukobo Kawanda Marie-Thérèse. Nécrologie. Monotata nsiku yetata Jani kuvatadia mafiela tutisonga nsangu za lufua za busiketo evo ngudieto wakele yezinadia mama ndungidi yanu wakele nkento watata révérend Paul kuna section Kinkoni yani wafua kiazole le 21 avril 2026 ku hôpital ya Ngombe Matadi mafua mena kunzo ya Kiozi morgue kuna Ngombe Matadi nga kuku Nkamba kukan Kipaku révérend Paul kuna Kinkoni yetata kuvatadia Nseka Kumanilonde kwa tata Zola Bovik tata Jokisi yeba mpangi mudibundu dia tata Mwanda Velela tulombele lusalusu lwa bisambu programme ya lusiku silwa bakayo unima bilumbu signé tata Nsiku yetata Jani. Mutualité pende ezali na mawa ya koyebisa lingomba mobimba baninga pe bayebani ete tukufeli moko kati na biso na kombo ya maman Sengu Nyangu oyo autaki na Chikapa ayaki pona maladie azali non kimbangiste ya kufaki lobi le 23 avril 2026 nzoto ezali na hôpital ya Yanda pe bokundi ezali lelo vendredi le 24 avril 2026 na Malita Mangombe Kinsuka pona yango to sengi lisungi ya mabondeli pomanso maleka na kimia signé le président national révérend Munganga Kipuku Floribert. Pokwa ya lelo awa na Yerusalemi tokoyamba kuna na mboka lukengo banzoto to bibembe misatu oyo egolala kuna po ekundama lobi samedi le 25 avril na Ngombe Kinsuka ezali bongo nzoto ya mama Mwesh mama Moboti ya papa Ngwashele Biyamba Matamashi Ngambo mama na biso azalaki mosali na service ya nutrition kuna na wenu ebembe na ye ekolongwa na morgue ya Ngombe Matadi ya mibale ebembe ya ndeko na biso volontaire oyo yaki kokufela na nzela na Kinshasa na kolongwa na Grand Équateur pe ebembe ya papa Msiala Lema Miskas oyo azalaki directeur ya service ya logement na protocole
tokei na kopesa na mbote faki omilenge tuyambaki bimbangi ya bandeko na biso kimbangi bandeko na biso bakimbangiste kimbangi ya mama Nsenga Mabongo yazali moyembi na jeteki auti na paroisse ya Bumbu kimbangi ya mama Mboyo Nsoni ye azali pe mondimi auti na paroisse ya Nyangara kimbangi ya papa Kalangoso Philidor yazali membre ya apaki auti na paroisse ya Lutendele Pierre II kuna na Kikwit kimbangi ya mama Rumba Poati protocole auti na paroisse mama Nkwakiati kuna na commune ya Ngaliema kimbangi ya papa Kibaya Belimbia ye auti na paroisse ya Ozone kuna na commune ya Ngaliema kimbangi ya mama Alima Asha ye azali mondimi auti na homonnerie militaire ya Kamina na base ya Kamina elongo na mama Asaka Ongenda kimbangi ya papa Onia Openge André azali membre ya MSSK auti na paroisse Chad Mandela na Mongafula kimbangi ya mama Kapinga Kabongo Rachel moyembi na Koreki auti na paroisse Mwene Ditu elongo na 5 enfants Mwene Ditu kuna na province ya Lomami kimbangi ya papa Pinok Hermelan ye azali mondimi auti na paroisse Mikalu kuna na Brazzaville pe kimbangi ya suka ya maman Kiangu Ndofunsu Mart ye azali mondimi auti na paroisse ya Liège kuna na Belgique sika nyonso bozwa mibotelema tukakopesa bino mbote faki sepelisa bango maboko topesa bandeko na biso mbote sengo na kombo misato ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Merci beaucoup kina bino bofanda tusisi bongo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo pe to bengi papa pasteur ya Ville Sainte pour la suite ya programme. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya mokolo mwa lelo vendredi 24 avril 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika tozala kaka makasi na mabondeli ya tongo, mabondeli ya bangonga, soirée spirituelle, pe babeko, tolemba te. Lelo ezali mokolo ya vendredi, oyo tozalaka na mabondeli ya beko, na lotomo ya yemei, tata molimo santo, nde na 10 heures. Biso nyonso tokozonga liboso ya résidence, po ete toya kozwa programme. Misala kate na Yerusalemi, botongi nkamba pe tolona tobokola. Lobi ya solo babengisaki bambuta ya ba mouvement, association, service, ba groupe, na bureau ya DKJEP. Iso nyonso tomonaki presque toute la journée.
bambuta ya dekajep basali rappel po ete lelo oyo nsima ya beko na 15h30 bachef de mouvement tomonana kuna na bureau ya dekajep po ete tozwa information oyo etali biso lokola tozali kolobela makambo ya dekajep awa pe tozali na communiqué mosusu toujours euti na dekajep na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo sima ya bolandi communiqué ya tata pasteur ya ville sainte na mayematali milulu ya le 1er mai pe milulu oyo ya batu ya misala ya maboko nde esengami na mokolo mwa lobi samedi le 25 avril sima ya ntsinsani ya mazut bato banso oyo basalaka bilanga pe ba oyo bayekola na tina ya tolona pe tobokola oyo bazali ba maraîchers ba éleveurs ba agriculteurs privés pe ba membre nyonso ya dekajep oyo balanda formation ya tolona pe tobokola lobi bokokutana nsima ya ntsinsene mazut na tribune ya monene mpo na mwa masolo ya ntango ya mokuse esengami mpe na ba ingénieur agronome ba vétérinaire batu ya développement bino mpe bozanga te ba oyo mpe bazwami na misala oyo totanga makambo ya tolo na tobokola bozali mosika bino botinda ba contribution na bino ndakisa $10 ya misala pe mbongo ya bikateli ndenge boyokanaki toujours pona milulu oyo ya le 1er mai nde sengami na ba directeur nationaux oyo directeur national ya dekajep ya RDC pe directeur national ya dekajep Nkamba bosala large diffusion pe sensibilisation po ete mokolo wana ya le 1er mai toya kosepelisa nzambe na biso totie elike ete biso nyonso tolande na bokebi nyonso batata tobosana te ete vendredi nyonso nsima ya beko tozalaka na mayangani nde tomata ebele pe ntsinsani na biso ekozala par camp pe bapelerin po ete tobongisaki mbelekela ya ntsinsani oyo tokozala na yango mokolo ya yenga oyo ya batata na bamama pe kaka na mokolo mwa lelo toyeba ndenge nini tokosungela bamama na biso oyo fete ezali kobanda lundi le 27 avril donc ezala batata oyo tozali na bakoral batata oyo tovandi na bakamp malamu tozala na volonté bimbelekela emonana bandeko na biso ba artisan tobosana te ete le 1er mai ebelemi malamu biso nyonso tobongama nzela moko na ba oyo basalaka bilanga mokolo wana le 1er mai moto na moto mema échantillon ya mosala oyo yo osalaka po ete tokoka kobonzela nzambe na biso na ntango oyo ekozala remise de cadeau banza biso nyonso ba artisan pe ba agriculteur tolandi na bokebi nyonso esengami na biso nyonso na lingomba tosunga bandeko na biso ya asaki les personnes vivantes avec handicap oyo
fete na bango ezalaka chaque le 10 mai. Banza tango nyonso tolandaka mwa théâtre oyo bandeko na biso ya Asaki balakisaka biso, bayebisaka biso bien, toyebaka ete biso nyonso tozali na bokono, biso nyonso tozali ba handicapé. Balakisaki yango na nini? Tuta na kaka libaku, bongo yo moko omona ke obandi kokende kobwate, me ozana yo bwate te. Kaka libaku ya pamba tango otutani yango okomi na handicap. Yango wana tosunga bandeko na biso tango nyonso tozali komona bazali kotambola. Esengami pe na biso bayembi, ba choriste, ezala na ba groupe instrumental, toyeba ete nzembo na lingomba na biso ezali kokokisa 105 ans. C'est 18 mai. Natina wana biso nyonso ba choriste to soutenir bazwi nzembo pour que bango pe fete na bango le 18 mai eleka malamu, pambate biso ba choriste soki nzembo ezalaki te, sino musala o tozali kosala na lingomba tozali kosala yango te. Yango wana na bango moko bazwi nzembo na biso bayembi malamu tokangisa maboko mopepe wana oyo fete kobanda le 18 mai, yango ekomema biso le 20 mai, le 25 mai et pourquoi pas le 6 juin oyo toko fete 105 ans ya envahissement ya Cité Sainte. Nabanza biso nyonso ba yembi tolandi na bokebi nyonso. Ndenge tuuti kolanda ba communiqué tozali na ebembe na yanda, mama na biso oyo atikaki biso lobi dans les après-midi, nzoto ekokundama lelo na ba 14 heures. Ye mama na biso wana azalaki volontaire, autaki na Kasai Chikapa, ayaki malade, nde lobi atikaki biso. Fliki tozala ya kobongama po ete tokunda mama na biso, pe na ndenge tolandi banzoto ya bandeko na biso, papa Miskas, papa Nzolela oyo azalaki volontaire ya Grand Équateur na territoire ya Yakoma, secteur ya Buzi. Yango pe ekokomela biso na mokolo mwa lelo, pe nzoto ya mama Moboti ya ndeko na biso papa JP pe papa Marcel, bango bazaba charpentier na Vuzila, pe ba musicien ya Fakinkamba, nzoto ya mama na bango. Yango pe ekobima na morki ya Gombe Matadi lelo, banzoto nyonso misato ekolala na Lukengo pe ekokundama lobi na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Na banza pona maye oyo tozalaki nango mokolo mwa lelo, tosilisi boye okombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu, pe tozongi na bopesani mbote efaki tomibongisa. Muzola kwa se mwana tata mwanda velela, tuena kintu adi yesidi to tata mfumu mbanza, tata nloengisi, tata nsongi nzila, sinjili ditwa sisula mu Yerusalemi, tuka muna 1921 kasiswa, na telumbuki ya unu tata mfumu mbanza, voendi yetu mukatu kwa Yerusalemi, yesimbi di salukia na kekete bonso mukasisulaki, yandi inkengidi a Yerusalemi, tungisi enviengisi a Yerusalemi, yani mpe watambula mbebe ya kuzisonga ngazi zikia tata mfuma longo mfuma dibundu, tangu za zobuke na wabindama mukuma kia kisalu. Tulombele kwa sedi yetu watu tela mani betu bano tokufana kia mbote.
tika tokubike no moko twavana sedito kyambote munkumbu ase ye mwana tata mwanda velela munkumbu ase ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sika tofoko bila sala umpuluza mompela pase jeto songediri yavovamena mozengo kame nzilange unzambi tombanga inzambiame umpuluza mompela pase jeto songediri yavovamena mozengo kame nzilange unzambi tombanga inzambiame semfukamene pasizame ngeyezeyezo undoloke mumambi mamo yemfomo yasekila munzwa kuyevelela undoloke mumambi mamo yemfomo yasekila munzwa kuyevelela inzambiame simfukamene pasizame ngeyezeyezo undoloke mumambi mamo yemfomo yasekila munzwa kuyavelela undoloke mumambi mamo yemfomo yasekila munzwa kuyavelela. Tusamba munkumbu se ye mwana ye mwanda velela lumbukia le 6 avril bonzo widi mukieto dilu munkunga tata nzambi muto misabeto bantu nsatu zako mufila kutwena mwana kusikisto mpasi boma na wawana menda betila mfumu wetu Yesu Kristo ngeyibu wazola vulu za mundu watambudila lufo lwa ntsoni ye wakoma vanatiku mosi ye mivi ndu mosi muba kutuma kusevila kanti ngeyiko kutali mosiko katwazola vanga kakama na kwizana yesedyaku kadi mundu kafwe chivutu kadi akakalamo na ntimeno moma wonso mavangama mukuma kyabeto bantu bambi tucho miduza yavo
ngeye zolele vutula beto bantu twakala yako bage mosi koko kalanga kumosi ye balongo mumvutu kwa kuzulu wasonga makala yako balongo kibako wabasonga luzolo lwako yobafila benda mzee mvimba bakitwa pakanu sebi kuikizi mwanda velaswa kurumuka yesi kakala yeno kanchi kalukunza yako mpova zeno momokanda moyo tumuinangazo mudumbukia kele sisafi tata nzambi mfumugisu yenge tata mwanda velela tuze yidio votu na bavila vana mesomeno kadi tuvanga nga malwile mboluzolanga tufuisanga bisali byeno ntsuni yetuvuezanga malwakanikina tufukamene vana malumeno pasipo twamona nlemvu eno tutonene mbizeto kadi nzaya mvimba niku pasipo tuzaza yake tingiye unani utuvisa kadi beto zayiwa kimwana kaka mukuma kya mbizeto bibuku tusakili lufwa bimbevo mvita nsatu yemambira mupira lyaka beto katwena yetini nukya nkakako ngeye kakayiswa munukyeto lututanina kadi tukondolo wankaka ndionela kala kimpovela kyecho valwena lutusundisa mumvita zeneto vanza simadilu kyeto mfumu kutadi masumu metoko katuzenge mfumu jisu juwafuila bana timpa sivo beto wabigwa bana banzambi tulombele luva mu mzee mvimba mu Afrika Europe Amerika Asia Oceani ngeyibu abo babo kavasala tadi vanan tandwa tadi yani kodile mbo kungulwa kanti tumwili bondambu zankaka munza zakini kaka muwisa jabantu bankaka munaluvamu yambula kubasodila kimpovela mukubadiatisa kadi tumwili vo menga mabandu mayidi kidikalazinga vana meso maku mukumekisodila ntwadisi jurile dempasi benile kyali mpe kadi bubutala bafweti kutunwanisa beto ye beto tudavonda zani tululombele lwatukatulila mu mahonso pasivo lumuva muluiza muzaya mvimba pasivo makanda yezindinga mawizana yimomo tuziyekola kwa beno banlongo munkumbwa se ye mwanda velela Onzambi nsengyankano muna wantu wansiona Diano diranga ike konka Onzambi zoriasu kami Puisa que puisa ovanza Wandiana wena yompasi Muna wa ukariri no Okuyandaranga Kampi Onzambi zodiansiona Oyandaranga mosivana bena Omvalai suyatororo Kansi wavumbula kayo Kana voantu bekangwa Kansi nzambi kekangwa ko Kadinza diwaseroka Kwaye toa Amen.
nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yo zola kwa ngitata nzambi wasi yo untwadi wa ngitata mwanda wa velela bika wa kwa masikilanga munaito tukwa kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wa velela. Amen. Sipasi si okele munza ya mvima tala batu beti bokanga kwangeye tata kimango kyangami zambi se myambiabyo tukie kole utufile kenda utubandila Sanza ya avril ezali sanza ya mapamboli.
mokolo ya lelo ndeme yango tosengeli todispose matoi na biso ya molimo po ete tocomprendre message spirituel eye papa Fuma Mbanza akopesa biso na ntongo ya lelo tosalela miso mpe matoi. Vunda bana fulu kono kwa nikuku bungi come on lu susumuka kim kanama ngi mukunda kunantin bungi antitusu kwa tata ndwengisi Batata iba mama kiamboto kyoto awe itukolele peto mpeto letezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi mate na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge bauti kote ya biso wana nde bile na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba soki tongo nyonso bakopesaka biso matei koloba ete tokotiaka liboso tata Nzambe na liboso yende mobateli na biso ezala butu ezala moi yende akobatelaka biso pe matei wana bakopesaka biso yango nde ekokebisaka biso po tata Nzambe akolingaka mabe te yango batiela biso mibeko soko osali mabe ibaka ete tata Nzambe akosepela te pe conséquence ekoyaka yango nde bakokebisaka biso tango nyonso na matei o bakopesaka biso tongo nyonso programme pe lingomba apesi biso nyonso tolandi malamu wana ni bapesaka biso ba programme wana na lingomba nde akokebisaka totambola nde boye tozala sembo na miso ya tata Nzambe ndenge bapesi biso ba programme sanza ya avril ilulu tozalaki na yango banda le 2 avril na kati na lingomba le 3 avril le 4 le 6 avril le 16 avril le 12 nyonso wana euti koleka na kinya pesiko toza kotalela le 27 avril oyo elonga ya mama Mwilu mabondeli makasi poete milulu na biso pe eleka na kinya ndenge batata babanda koyebisa tango nyonso ete milulu na bango de ba journée ya ba fête ezalaka ba journée ya mabondeli po totala nanu mpasi o mama Mwilu amonaki sacrifice wana mpona nini kinya ezala na mokili
kinya ezala na kati na lingomba toyebi basije oyo bakotangelaka biso na ntina na elonga ya mama mwilu esika wana tozala na mabondeli makasi na kati na leta mpe ndenge enseignement balobi ete la journée ya le 30 avril journée ya enseignement tobosana te tozokota mpe na sanza ya mois de mai manso wana batangeli biso le 1er mai fête ya travail. Est-ce que mutu soko azangi musala akubika malamu te misala yoso wana makanisi na ntina na musala kutu rapele iye na kati na lingomba ndenge papa azokosenga kolona pe kobokola leta pe to gouvernement akoti na likambo wana yango tozokoyoka DECAGEP, donc département na biso oyo ekotalaka makambo ya kolona pe kobokola basengi ba responsable nyonso kotala teke ngai naza mokonzi boye ndenge nini bango baza kobenga ngai ndako kende te kende eza makambo ya kitoko bokuna gouvernement asengi formation ya ba jeune ezala batata donc ba jeune garçon ba jeune fille eza kosenga formation o gouvernement aza kosenga ya bato oyo balingi kosala agriculture na makambo mosusu yango emonanaki ntango basengaki biso motango ya bato oyo basengi yango tomoni eke mouvement association apesa pe ata bato mibale po ete bazala na lisanga wana po gouvernement azozwa charge na likambo wana mpona kotombola ekonomi ya mboka malamu to mabe donc bose gene te ke nga nza mokonzi boye kuna DECAGEP ye akoki na nga kobenga nga te ezali nde likambo wana nde baza kobengela biso soki ntango wana barekrute batu aba mouvement yo na mouvement to association na yo mutu aza te mpona nini boso di boye mpona ndi botie biso te ezali mpona bolamu na biso eza boye te donc mikolo eza ya kotanga donc soki te ndenge esengelaki leta akotinda bato wana kaka na milulu oyo ya mama mwila le 27 avril soki baye omoni eke na mouvement na yo otindi bato te koza so faute na ba oyo bazobongisa likambo wana te donc ngonga yango ata lelo kotuni babengi biso na pokwa malamu tokende kopesa bakombo wana po bato wana soki lendi baye bakotala bato nyonso oyo bakomi na kati mpe basengi critère ezala bajeune oyo baza à partir ya 20 ans jusqu'à 39 ans oyo bajeune bazala bajeune fille bajeune garçon oyo baza na diplôme ou bien licencié gradué banyonso wana nde leta baza kosenga babandeli nanu na Yerusalemi babandeli na lingoma tata Simuki Mbango mabeto malamu donc to minimiser likambo wana te parce que tata mokonzi abulu nde mutu abelelaka banda papa mfumu alongo papa dange na kontima bango nyonso misato kolona pe kobokola yango e assistaka mingi na bomo ya biso bato po soki mutu alete amilite moyo ovivre ekozala te yango bakanisili biso makambo wana to minimize makambo yango te baprogramme nyonso lingomba aza kopesa biso na ntina na milulu na biso malamu to respecte nyonso wana pe programme na biso ya beko lelo vendredi tobosana te tinsani na biso ya batata na bamama papa de la ville ekozala kaka ya 15 minutes tokende komilengele po ete tozonga na 10 heures awa tokota beko toza na fete munene ndenge tolobeli yango ya le 27 avril elonga ya mama mwilu
misala toza nango bebo oyo biso tokokota na misala tobosana te bangonga ya mabondeli. Bangonga ya mabondeli soki ekoki tokangi musala tobondeli après tokontinue ndakisa kobongisa bandako oyo tozoyambela bapaya kamba ezala petwa bamama oye tokoti mingi tomipesa mingi na bopetu ya nkamba bamama tomesana na biso kotia propriété na kati na nkamba ti kuna na cave kuna cave elaka ya banani ya bamama tobongisa penza bisika nyonso wana na baka mboka ezala propre pamba te Yerusalemi bapaya toza koyamba ya ndenge na ndenge malamu baya kukuta mboka eza ya petwa pe discipline batu na nzambe bakoswanaka te eza boye te moninga soki abosani abebisi na malembe koteya kaka na malembe ya koswana te mboka ya nkamba ezali mboka ya kati ya koswani na te soko za koswana ozwi nini libabe kamba nde tokoluka kama pamboli toluka te koza mababe na maloba mabe na kosala mabe na baninga eza ndengo wana te na banza ke ndenge baza koteya bisa na tata molimo santo papa simoki mbangi ngani tozala bana botosi tosilisi botongo lelo onkomba tata mwana pitata molimo santo amen. Mukunda Kunantin. Kulula Moku. Lubalu kwa kulubakala ndolu touti bongo kozwa bile ya motuya na maemanso papa fumambanza alendisi biso na ntongo ya lelo tozala bana ya botosi na maemanso bayebisi biso tolandi mpenza na bokebi nyonso libyangami oyo balobeli biso 2 ans à 39 ans. Kolekisa âge te, kokitisa âge te, mekasi na âge na yo mitala soki okoki na libyangami oyo babengi mpona offre ya musala na memateli bongo mabondeli papa Fumambanza azali clore nyonso wana ezali koloba libiki na biso nde papa azali kolotisa biso neleko oyo tokopesa elobeli na papa de la ville. Tobeleli présence bamama toneka pona présence bamama toneka pona présence bamama présence bamama toneka pona présence toleka pona présence bamama présence Bobo sénateur que toyi mingi bamama toyi mingi mais lelo vendredi oyo malamu libanga ekende mpe ya bamama mpo soki bapapa baganye
Ah, baza na promesse ya coupe. Présence. Mais bamama tokoti mingi tolinga teke vendredi ya lelo bamama mpona présence bamama ezali sumu te bamama présence bamama tobengi batata totelema batata ozali na mwana awa bungi mama ya mwana yaka kozwa mwana na yo batata totelema yaka kozwa mwana na yo totelema batata mwana bungi batata mwana bungi batata présence vendredi ezali na bakolo na yango kasi bamama lokola tokoti mingi tozwa ata vendredi ya lelo bino mokolo ya vendredi bamama batata lelo papa misible akoyoka merci Faki ndenge aleli merci Faki lelo vendredi ekende bamama tokoti ebele lelo vendredi ekende mercredi ntango ekendeki ezali lisumu te ezali na esengo mpo na kotonga yerusalemi bamama ya yerusalemi ya sika tokolela lisusu te na devise na biso nde kotonga yerusalemi. Merci Faki. noko fete bamama ezoko ya ndongo bamama oye tozali oseye kaukaka te mfumu yesu masiya noko mpe azali noko azali mobimba lokola batata ofuye na poshe ne kotala karte ya paki ezali mfumu yesu masiya lelo ezali mokolo ya vendredi eza boye ya batata oye ozotunanga tozali mibimba na bapapa deni na bapapa itoko toza mibimba ape tokoki kozanga te bolelo oza vendredi eske azali en forme pesa ye mikro anakola azoyoka mongongo na ye te omemelaka nde bamama libabe soki oye bamama baganye te azalaka matata
na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu papa toyebi ke fete monene ya bamama kasi tozaka na mobali moko azaka mobali ya tembe autaka na mboka mosusu yeso ka monani papa bamama wana bapesi yeso ka telemi apesi tomeli mbongo ya bamama nyonso wana na ye moko aganye bamama tata kwa ye na yebiti oh kitse mungongoro likambozali nazali koloba awa tata ayebi mutu wana parce que mbula ya liboso toganyaka bamama na tata wana mbula moko mbala te ayaka koya ayaka azakarat ayaka na détermination vraiment biso batata soki tozali na idée ya tata wana tokobangela bamama te nayebi te toyoki yo papa etoko merci nkolo na ngai mulongo na yo eyokani merci papa olandi ezali bongo papa oencourage yango yo bongisa na ndenge na yo bazali kobanga sikasika nga nkolo biso toki totelemi eyi bokoyokana mulongo musika eyokani papa etoko nkolo merci nkolo bon papa de la ville jambiame toza kaka na 15 minutes mpo tokozonga mpo na beko ibuna donc pas plus pas moins 15 minutes kaka talaka chrono na yo topesi yo nzela tofia okidi batata oye bamama oye bakolo siko bino batata na maye bosalaki mokolo ya mercredi botosaki
Telemana 200 $. Bamame Yesu Masiya tato ya simbi esika basimbaka te. batata oye o mike oyo botikalaki na yango na batata na bamama oya kotyela biso pamba te majuti oyo tokalelaki ekoki te bomoni oyo bayaki lobi bamoni nzela ndenge ekomi ya partir ya mbanja ngungu ti awa esengeli tosomba mazuti po ete baange ekende ebongisa nzela banda kaka awa na yanda ti kokoma na mbanja ngungu yango oyo mike tobanana na papa saisai na papa misible oyo bombaki bosombela lipa boya kotya nano omuna koya bamama naye papa de la ville oyo bongisa nyonso telemana yo telemana 10 000 francs yo telemana $100 batata botika ye yelana ke botika ye yelana ke oli $100 batata 10 000 francs papa saisai ogobi na $100 oboya yoka se batata $50 kola lobi mazute oyebaka mazute sekele ya mazute ezali dona sekele ya mazute ezalaka adomiseli opesi adomiseli francs batata 3 000 francs et surtout mama mulu azotala nani akopesa mazute batata 1000 francs ana na ye mama 500 francs CFA bakoma awa ba mama 1000 francs voilà 2000 francs mazute ezali dona opesi adomiseli yo yango batata $100 mama mulu batata 5000 francs batata 3000 francs ba mama 10 000 francs voilà mike voilà batata fumu wa Yesu batata 5000 francs 2000 francs CFA 1000 francs batata 2000 francs ba mama lokola noko 1000 francs ba mama combien papa 2000 batata 2000 batata 1000 francs batata 5000 batata voilà 5000 batata $100 maman
nde alobaka mokolo misato bino batata bomilela deja avance po botela mokolo bamama ya mercredi po naza sire te vendredi po bamama ntango bakosopana awa po bamama bayaka avant mais boza na chance batata boza na chance bamama bakanga mingi na nzela oyo bayeka baza kaka moke kasi basali biso boye papa yango wana balingi bakendele na nengo $200 bakena oye kasi batata babilakisi ke bayokili bino mawa wala koloba ete nakingelekela natinsani mama baganye batata tobeka bamama maboko bamama bilobe le 27 avril vendredi kemekete ale mama dirigeante lelo olati mama mwilu mercredi olataka kizobazoba lelo mama mwilu voilà kanda biso tozwaki mercredi vendredi match nini bamama nkolo apesi biso kado moko spécial libanga ya makasi eyokana totelema biso nyonso totelema bamama biso batata bainvite batata bainvite libanga ya makasi félicitation voilà
eloba ye moko nsonga andila grand observateur alobi na mokili tulu atu na tata molimo santu papa simoki matanga alobelaka likambo yango alobi nokosaisa na mokili tulu atu vendredi ekei mercredi ekendeki vendredi tobotoli yango vraiment bamama félicitation.
Silisi boye kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tobondela. Kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. Tata Nzambe nkolo Yesu papa Simo Kimbangu. To pesi bino lokumu na maye oyo bozali kosalela biso pe kosalaka biso ntango nyonso. Bobomi biso butu mobimba na mawa na bino toye komona moi oyo biso bopesi makasi biso tomonani awa. Salisa biso po ete ntango nyonso tokoka kokumbisaka bino. Tosengi mpe bokanisila baye oyo baza na mpasi posa na bango po ete bakumbisaka bino. Kasi banzoto ezali kotungisa biso na maladi ya ndenge na ndenge yokola biso mawa olokola biso na kati na maladi oyo pe baza na kati na hopito bokanisila bango balongwa na bisika ya mpasi oyo bango bazali oyo pe baza na bakati na baprison kanisila bango akotusalaka mabe kasi limbisaka biso ntango nyonso oyo babotami elango tata molimo santo ezali ya monene kasi basali baza muke oyo babotami tikete bakola na likambo oyo tata Nzambe pe kanisila bamama to batata oyo babalani bazali kozwa likabo te pesa bango likabo bana watokolakisa bango nzela mosusu te kaka nzela oyo tata Nzambe tata molimo santo salisa biso na esika wana tozwi mpe litei oyo epesi biso makasi kobatela biso moi mobimba bobatelaka biso ntango nyonso mosala na bino mpe ya botongi emonani moto na moto ndenge tozali awa oyo bopesi ye yango totie na sani na bino toza kosenga na misala mapamboli soki bopamboli tokopesa ya koleka awa tongo etani toza kokota na misala oyo esengeli esika tokende kosala misala bozala na biso elongo milulu makasi oyo eza koyela biso banda le 27 avril le 1er mai tikino le 25 mai salisa na baye nyonso baza na nzela kokota na Yerusalemi tokoyaka koya na Yerusalemi mpona kozwa lobiko batela biso ndenge toza kotambola na oyo baza kokota na baza kobima tokotambola ntango nyonso na bibende mituka ezali bibende mayele ya mutu esali yango osimbaka yango pe pesaka bwana na mayele oyo bakotambusaka elike ezali ete bino boza kokanisela biso ntango nyonso pe bopesa biso kinya soki totali na mokili mobimba pasi ezali manso oyo papa Dangenda opesaka biso libondeli ya le 6 avril maye oyo olobaki yango eza komonana toza kaka bana limbisa biso na mabe tosali po bopesa biso kinya kanisa pe awa na RDC kuna na est kolele ezali bano baza kuna mingi baza bana na bino posa pe baza koma na Yerusalemi kasi banzele eza kokangama bofongolela bango mokolo mobimba totiango na maboko na bino boko kobatela biso onkombo tata mwana pe tata molimo santo amen tokende malamu
Oh, hier on sent la carpette. Oui, Yaya, oui, Yaya. Bayonga so ezosala. Après awa kozonga ya mosala soki nga na kolekana na promotion na uti mosala lukengo nalinga wana mbala Zana donc cadré. Bon, alia banda sikoyo, alia banda. Bandeko balanzi ya Priscine Kamba officiel pote tondi ya koyeba ete bozalaki ebele ya kolanda manaka mosoma ya maleki uta nkamba eluselemi ya sika meleko oyo tozali soki obiki te koloba te ke foti ya kotala moto mosusu te mitala yo pamba te makibisi ya tata nzambe ezali tala dans le fongwami tala fongwami bana lata kutolo bandela bandeko balanzi Priscine Kamba officiel totondi bino botondi na koyeba ete bozalaki kaka branché mpona kolanda maemanso maleki na nkamba eluselemi ya sika mate ya toyoki yango maloba ya papa Fuma Mbanza oyo abetisi ete toyoki yango offre oyo ezali deja kolakisa ete mayeba papa balakaki ezalaki kaka bilaka pamba te tolandi de 20 à 39 ans mpona koloba ete ntango ozali komipesa na misala tata nzambe akolingaka kaka bana na ye mpe akolukelaka bana na ye kaka bolamu mama na likambo mibeko ntango oza kobatela mibeko oza komipetola liboso ya tata nzambe akotika mwana na ye soki moke te soki bolandaki biso na bokebi bonso nsima ya kamera mama Nadine Aluna papa Eden na elobeli wa bino ndeko mama José Ngolela de na coordination ya Yemei papa directeur national ya Priscine Kamba papa Anel Kafwani oyo azali kosala ete tokoka kokomela bino bipai biso bozali tosenge na bino bokoka bongo kopartage kolike po ete sango ya tata Molimo Mosantu ekende bipai biso na mokeli totombeli bino mokolo malamu bipai biso bozwami